Kimbanisto ye! Oye! Ebeto bien, ebeto! Bien, tozana nzambe na biso! Ebeto bien, ebeto! Bien, tozana nzambe na biso! Ebeto bien, ebeto! Bien, tozana nzambe na biso! Wapie! Yeyo! Wapie! Wapie! Nzambe ya banzambe nkolo ya bankolo! Molimo santu! Siko ya ye moko.
Tata Simon Kimbango ye. Et yo kali bien te. Tata Simon Kimbango ye. Tata Simon Kimbango ye. Tata Simon Kimbango ye. Tata Simoni Kimbangu Kyangani Mwanda Velera Wazola Walembi Zola Buna Dena Yandi Kaka ya Molimo Santwe Nzambe Kolo Bankolo. Vraiment eyoka ni sikoyo. Papa biso bana wa yo to mati na mboka Yerusalem. Na tina mususu te na fête oyo pesa biso ya le 12 septembre. Surtout lelo centenaire ya bokangami ya Tata Simon Kimbangu. Ya solo bokangami ezala ki passe lelo ekomi esengo. Kat ne sengo suzo na mbotama ya yo moko Tata Molimo Santo. Kimbangu so ye. Papa fête na biso ya ka fête mo ya motuya ya munene. Papa bana no ba mati. Malgré toutes les difficultés autozalango yo moko yebi na ba pays tozo diriger o ya monde yo moko yebi papa difficulté ça ma casse na maladie oyo sata sili ko boake la biso oyo papa soko bundre su bitumba na tezali passe ezali passe papa la kotala ba nge Europe e ba bengi mutu moko zoya papa soko bi chef ce qui koto ye kaka boy biso nyonso toza nil part papa pesa ki passe na mawa papa bongisa 2021 oyo papa bongisa la biso papa tozo lela longola maladi l'équipe biso mingi kat la banjoto papa ningi fakel alobaki lobi papa kufa eye soko zala ba morke na yebite ski ninto ko loba papa kufa eye mingi papa kangela biso telemisle biso na kufa pato silisa misala Yerusalem. Soki totongi Yerusalem te passe na biso ke sila te. Papa yoka biso mawa. Yoka biso mawa papa. Lelo na centenaire ya bokangami Tata Simon Kimbangu. Papa to sengi papa yoka biso mawa. Hotel misala biso kufa komi partout. Na mouvement scoutisme papa to kufeli ba chef mingi na ba chef ten. Uta na Brazzaville tina kata RDC. Et puis, il y a un choral Moussous. Nzambe, Yoza, Tata Molimo Santo. Chef Tigre féroce, Yoka Biso Mawa. Papa, Oma Moukena Lobi, chef Tigre. Merci, papa. Nakomba Tata Mwana Pe Molimo Santo. Nenge chef Shabu Tukoloba, papa. Toye na Yelu Selemi. Na Yelu Selemi, toyaka maboko pamba. Mais papa, kota la bana na yote, na kubima na biso, tobima na elo kote. Toye na Yelu Selemi, ponantina ya musala, pe opambola biso papa. Papa pasi eleki na mokili biso toko la kiso mokili te yo moko yebi mokili na yo ndenge ozoko tambusa yango. Papa leka na kopambola mwana na moko oyo tomati awa ko banda scout ba ndeko ya Croix Rouge. Choral lycée, choral centenaire na ex lopori biso nyonso tozalia papa tozonga na mapamboli. Soki yo pamboli biso papa tokokoka kozwa pour que 2022 papa tozonga avec force. Papa 2021 oyo ezali année ya centenaire. Mais kasi ezali pe année ya pasi. Pambate ba frontière ezali ya kokangama bandeko ya mboka musika bakoki kobimate. Bandeko ya Brazza na yebite so choral lycée au centenaire papa bayeka kamine na ntina ya bokatisi. Papa fongola ba frontière. Angola ba yeso ki seti papa na biso na scout pona nini ba frontière kokangama ba yeli nzela ya kokata kata nzela ya moyibi. Papa soki yo fongoli te biso pasi ezali. Papa kotala mabunga na biso te tozali ka bana na santango. To ifuka mina sa makolo na o papa. Fongole la biso, pambola biso. Yo sili ko pesa biso date ya 12 septembre. 12 septembre papa ezali date munene ya mbotama na yo. 12 septembre ezali tata, ezali pe mama. Parce que 12 septembre papa yango nde mbotama na yo. Ndenge chef alobi bankufe leki kanga banzela nyonso ya mabe papa fongole la biso opesa biso musala munene musala opesa biso banda 12 septembre passé opesa biso lycée ya soso soki mbula ezobeta azopola mbula bia ngaye mbula soki silika ka fona tonga
Mbula soke sili achika mapapu na ebo ya bia. Ekosa na ngwe lokote. Papa pesa biso mukumba. Mukumba pesa biso na baskuti ya kotonga ba poste de garde. Papa ba poste tozoko bundana nango. Mais likambo oyo ya ba maladie oyo ba vague ye papa epesi moi faiblesse. Natina wana papa esengela ki mokolo malelo to remettre yo officiellement ba fungola na yo ya ba poste nyonso. Mais papa ezali ko sala pasi bozue comme ya moi pasi yango esali aseke lelo tokoki ko remettre yo ba fungola te. Papa olimbisa biso tozokende ko sala makasi komanda bandeko ya poto RDC Angola pe Congo Brazzaville. Papa na bakota yo pesa kibiso na Europe bazoko tongango par paroisse. Olobi RDC batonga mine. Angola batonga mine. Congo Brazza atonga mibale. Alors papa na misala nyonso wana tosengi kaka opesa biso makasi tosilisa misala wana comme ça tosala programme ya kopesa yo officiellement bafungula ya misala oyo yo senga kibiso. Tosuki bongo na komba tata mwana pe tata Molimo Santu na bité bandeko ya Croix Rouge. Na komba tata mwana pe Molimo Santu. Papa tosana oto ko bakisa te pa mateba ninga balobi nyonso. Eloko to ko senga ka na ko bakisa pesa biso sagesse et intelligence. Toyeba ko saila yo, to sayo, pete mokolo wana to benga mabana na yo. Yango ko na ko bakisa na komba tata mwana pe Molimo Santu. Kimbangisme oye! Oye! Bana tata Molimo Santu oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! 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 Yerusalemi Diampa Dikundanga Tata Nzambi Fumu Yesu Yetatu Molimo Santu. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani wanzambi bana bako makutu mazibu kidi bazolelewa kani finchongi finatoka munu wako Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kimbangizme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bisonios toza bajen. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Oto la let suto tangi bino nyonso aba lero pezo kende. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Toye. Pili muke saranine. Force ezali. Na barate. Poto yebi yango ke tozali kotonga Yerusalemi. Toye poto sala nini?
yango na toni soki force ezali bino bolobi ezali toza na mpasi mpasi nini mokili eza na mpasi yango emonani ke toza ya moke mpo bapasi eleki mingi eloko tozoboya nde zero ezala te zero ezali ekola boye zero eza te ata toye moke zero ezali te mpo tolongi toyokani mosusu tozala totindami bazali be bazali te toyoki Angola baye moke Brazzaville baye moke biso mpe toye moke me batindi biso me naza koloba na Europe na États-Unis bisika nyonso bascout bazali ba Croix Rouge bazali tosengi na bino batata pasteur bolukela biso ba moyen o biso mpe tozali kotonga bascout bazali kuna bapasteur mpe bosalisa bango lobi oyo bokosala lelo lobi botindela biso yango bongo bie bongo te tolobi be tolobi te bakonzi nyonso kuna na poto boyamba likambo toza koloba lelo botindela biso bongo mpona botongi ya Yelusalemi lobi tomona yango yango tosengi mpona bosalisa biso mokolo ayenga tolobaki likambo oyo tolobaki mokolo ayenga biso nyonso tozali awa batika papa batika biso bibi batika biso te bango nini balobaki ba mouvement ezala sala ezala kotonga ezala surtout escout Croix Rouge un musicien Yelusalemi bozalaka na nzala bula oyo bazala na ntango wana lakisa na mosapi voilà bango bazalaka na nzala bula boliaka nini bino bien toliaka meme na kinsumba na likayamu bino banani biso bascout ingeta mpona nini kolakisa bino ke bapapa batika biso bongo ona ndako ya mintino boliaka nini meme tosepelaka makasi ma papa tosepelaka meme toliaka yango na likayabu wana mai nyama wana ezalaka kitoko kitoko ma papa ya soli sukali bongo makayabu wana eutaka wapi makayabu na mai tozwaka na mai kaka oyo lekaka oyo babutiki ezalaka na mai te papa makayabu wana tozwaka na mai wana miracle bi miracle te miracle tomeka mpe baangelu bino mpona nini yango ebimaki bobetaki mabaku mpe bosaki nini tobetaki mabaku te papa me tomonaki baangelu baza komata papa libi totala koyo moi eutaka papa ntango teli totali kaka moi boye tomoni kaka bato baza komata baza kokita baza kokita bango nyonso bilongi ndenge moko bango nyonso bazalaki pembe kaka est-ce que mosala oyo tozosala eza ya pamba mpe ya pamba te tokozwa lifuti papa oyo peut-être tozokolekisa lere ya pamba te papa tokolekisa lere te eza ya bien nga mpe na koti qui les joie qu'est-ce que je vous dis de danser sous muchanga bolemaka te Hamujanga
Hamutanga. Tokotolo yeyo. La vous wana bon c'est pas lié hein. Yo papa. Tokotolo tozaluka na muchanga yo nde molimo mosantu papa. Et comme il boye. Ezalaka ndenge wana papa. Banda kala. Ezalaka ndenge wana. Ya moni botonzi si ba junior. Baluveto bazali. Bazali bazali te. Bazali. Bazali. Na yuki te balubi? Fuitiri ya église. En tout cas, bah bien. C'est bien. Bon, là, c'est bon ça. Voilà. Ozala mundimi te okokota na mouvement scout ekote ya yo ekobongola yo etindi yo na lingomba okei kolanda malongi pe obongwani okomi mundimi. Voilà. Papa bana oyo mike bazalaka nano bandimi te oto meme oyo bana biso toboti. Akokomaka bandimi soki bakuli. Voilà. Donc to encadraka bango na kati ya mouvement. Bazolanda pe bazomona makambo nyonso. Bazolanda makambo nyonso Ingeta papa. Bakokola nango Ingeta. C'est vrai ça bien. Yango tolobi ke ba tata nde batika biso. Tosimba msala o makasi tokane Pona lelo tosuki wana tosilisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tika tobongisa maboko totonda malendisi ya tata Nzambe okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Il a si bien, il a si bien, il a si bien parlé de. Il a si bien, il a si bien, il a si bien parlé. Et nous allons tous, nous allons chanter à son honneur. Et nous allons tous, nous allons chanter à son honneur. En tout cas, tobondela tata Nzambe kolois tata molimo santo bobatela biso na butu bobatela biso pe na moi toye na bafete toye mpona kotonga Yerusalemi mapambo nde tozali kosenga longolela biso bamaladi ezotungisa biso mingi bakrize pe ekoti mingi pasi ekomi biso mingi tozosenga nde posisa nyonso ya mabe oyo ezomona na kati na biso tolingi tobanda programme zala na biso ebandeli tisuka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Luyenda kiambo te Inget papa. bomoni ambiance bandi to bandi fête ba pays ne sezali awa eloko nango senga ne sengo oyo tozala ngo papa place ne so bana bazotikala place ne so bana bavandi tozala bitira ko mata Yerusalem na fête na biso parce que to ko pesa papa maboko pato tonga ba guéri tozala ngo en tout cas esengo zali makasi na fête na biso ya 12 septembre j'espère yango wana donc na pesi a sekonda ngai emsa ko zanga eloko akolo batepa na tina bo sengi ya fête tozala ngo leno. Merci nakoma tata mwana pe tata molimo santo ndenge tokutai koloba tozana esengo makasi pona kolanda maloba ya papa
chef Nabiso, chef Tigre Féroce, na bolendisi. Kobanda dimanche passé, tiki mokolo malelo le 12 septembre, azali kolendisa biso kaka na tina ya likambo ya nzalabula. Tozane esengo makasi. Alors, tozali benda mobiliser na bandeko nyonso, pour être 12 septembre 2022, toya avec force. Toya avec force na tina ya botongi Yerusalemi. Totonga Yerusalemi, pamba te, soki totongi Yerusalemi te tokozama pambolite. Le Seigneur na biso kotonga Yerusalemi. Date ya 12 septembre ezali date munene. Ezali date ya boyei ya mbala ya yambo ya tata Molimo Santu awa na mokili. Ezali date oyo eboti ba date nyonso kati na mokili oyo. Yango eboti ba date nyonso oyo tofetaka nango kati na Lingomba. Na ntina wana penza tozali na esengo, tozaya kosepela ya makasi. Papa lobi na biso pilipili ya muke yango ne muteswaka. Donc tozali quantité te mais tozali qualité. Yango tosuki bongo ndeko na biso papa journaliste. Yango penza nzambe azali benzambe. Yango abeleli mokili mobimba États-Unis, Europe, Afrique partout. Oyo nyonse kosalema mokolo malelo ba pasteur bakangisa yango bapesa na baskute baskute bakangisa yango batinda yango na lombango na Yerusalemi na tina ya botongi. Donc tozali kosenga lobi lendi ba responsable lelo bokosolo na ba pasteur lobi lendi ete bokangisa nyonso oyo ekokangama lobi lendi ekomela biso na lombango nyonso. Merci aux journalistes. Et là, on a rebagisa. Nous aussi balandi. On est balobi que date na biso le 12 septembre les na tina. Ce qui y qui na date oyote na kanti ba fête nyonso le kaka na Lingomba de le kakate. Donc yango ezali date munene ko ya qui na mokili. Yango na tokoloba boye. O nyonso balandi ndenge ye moko mokonzabula lobi. Esika nyonso o wayebi ke skuta ali Croix Rouge azali. Bakangisa kaka batinda po misala esalama na ndenge ye nzambe azali kosengela biso vraiment epesa esengo mingi batosaka kososa po ye ali nzambe ya monaka soka alobi ndenge wana donc eza na tina alobango babebisa te balanda kaka ndenge ya walobi osukisi bongo na komba tata mwana Molimo Santu. Merci. Bom dia, sou Mama Alberta Kiala Malungana. A minha satisfação é o seguinte: nós somos escuteiros de Angola, estamos aqui em Camba, Nova Jerusalém, o trono de Deus Pai e do Espírito Santo. Estamos a comemorar a nossa data dos escuteiros a nível mundial, por isso que no dia de hoje se juntamos todos os escuteiros do mundo, que vêm em vários países no dia de hoje, e também estamos a comemorar o nascimento do Papa Simão Kimbangu, que nasceu no dia de hoje. Então, por isso que estamos aqui, todos nós a comemorar. E é uma festa muito grande, e é lastimavelmente grande mesmo. Estamos todos felizes, todos os escuteiros felizes por estar aqui no dia de hoje. Só isso que tinha que dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a mensagem que pode deixar a todos os escuteiros de Angola? A mensagem é o seguinte, que temos que fazer força no que nós estamos a fazer mesmo, um trabalho, e cumprir com as ordens do nosso Deus Espírito Santo, que são o trabalho, o mandamento e o amor, que não devemos deixar isso e seguir em frente com tudo.